ye moko Ferregola alobi na batuke nazali libéré. Ba Lazare baze boni na musique ya Congo. Soki baza bongo za Lazare pe bazali. Oh, ibo fali pour ça Lazare. Fali pour ça Lazare. Héritier Wataza Lazare bazalaka pour Ferregola Lazare. Sans Ferregola la musique ya Congo, il y a rien. Sans Ferregola la musique ya Congo, il y a rien. Papa Hervé a été battu na martyr pe va seper là vraiment té. Ah, dernier fils à Mata. Dernier fils. Moi na nyoso ya Noël aboti azali mwana ya Ferregola. Pour Ferregola azali leki ya suka oyo ba wera son batike la libeli. Siko ebongo mwana o nyoso héritier za mwana Ferre ayebi mamna zolo bakabia. Goga. Oh eza mwana Ferre. Mwana nga mobali. Et abiye mtapesa héritier de réponse d'examen d'état. Aïssa ma papa, je suis avec tonton héritier, il traîne ici dans la salle, donne-lui les réponses. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui me suivez sur Congo Source Télévision, c'est bien moi, le vôtre Kevin, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo et à Banakin, merci à Congo Kelce News, merci également à Gene News des Stars Congolais, pourquoi pas dire aussi un grand merci à Bouzo Baya Congo, c'est cela, de Pajo Basunga et Temoussale Kendeliboso. Déjà plus particulièrement, je dois dire un grand merci à Boss Gérard Simboni depuis les ISA, merci à Madame Karine Kololomboni et pourquoi pas dire également merci à Romeo Mouchani de Kotozarane de temps à autre pour Rosala Belema et Kitoko. Je crois que Léotoza plus pour l'actualité. L'actualité nous oblige à Rosala Yango. Et là, l'actualité est plus du côté gaulois, parce que là, l'artiste et musicien Ferregola, Jésus de Nian, Simou Quantombolo, Ninda est libre. Donc le lot liberté Pesami, vraiment, bien qu'ils aient conditionné, mais quand même l'artiste a retrouvé sa liberté et les lots ils allaient s'engoming pour la musique congolaise, pour la musique mondiale et pourquoi pas dire aussi pour la musique africaine et les lots. Toriyama moko ya baviaya, moko penza bavie, ou le belara plus Ferregola et pourquoi pas dire aussi la voix autorisée à Ferregola parce que bazo valoriser la valeur à Ferregola, bazo bela aux ali musique purement aux ali à Ferregola, il faut topé ça bango pe longonia surtout le kumo mingi parce que bazali ko défendre aux ali ba valeur sûre. Je crois nazali ko yamba déjà un paka et je crois Romeo Mouchani, bonjour Yamba. Bonjour, bonjour, bonjour. On est là au fort hein. Ah, ce qu'on a zuyo. Faut m'obimisa pour na mibimisa. Non, faut m'obimisa pour na mibimisa. Na yebi que maître Z balebele na Paris, ndazo tala déjà za sauter pour 100 € dans Noël au kito Nzambe iPhone na mboka oyo par vibo sous le Benezer et en plus Claudia iPhone à partir à Turquie agora donc siko. Avec PDG Mani Mambo pesa makam. Vraiment. Ya pa kawe ba miasa boye ba mouvement ya boto mona ngokala o ezaka esengo po papa aversa libanda te ezaki déjà bon na yebisaka ke toluka moto ya bomoyete kati ya bawi Jésus assez kwaka donc soko yebna ba webso Jésus assez kwaka et lobi elingi lobi belé donc ke baba osaloji Jésus assez kwaka donc soko lukiye o akoluka bimatoma akende na kunda ba oyebisa que Jésus assez kwaka o tout ozomona ezaka ba formalité pour te comprendre nani azanani yango ezomema mama modèle voilà yango tozo solola kaka donc tozo solola Laetitia Dikaped PDG de moi malgré to solola kaka neto ouais mi message à liberté à papa Hervé na lota yango déjà na yeba yango eza nsomo esalanga te na lota yango na yeba yango esalama ndenge ni na lota ka yango ke Ferregola arobima mukolo arobima ekozana bikama donc na minute oyo batu bazana ba esengo ya dega ba famille bele banzale kotaki mais oui ba famille bele ba musicien na biso banzale kotaki ya monenge moko leader azaka na mboka nema ombekendaka e bana esuko kende bongo te siko nzamba azotala mutu alesaka batu azana na difficulté non il faut Jésus assez quoi yemo kutabiki sarabat ba Lazare baze boni na musique ya Congo soki baza bongo za Lazare bazali oh ibo fali pour pas ça Lazare héritier Wataza Lazare bazalaka pour Ferregola Lazare
siko yemoko Jésus azalate pour ça Lazare lève-toi ozomona siko ke ne balala bango nyonso balala ndeko nanga balala bango nyonso balala donc fait dodo na fait dodo TV. Voilà. Fedodo TV, Yampaka, tout sur la peine parce que les gens déjà bien ces ma casse, c'est là de partout, c'est la mingi. Déjà, annonce c'est salami oui, tout le monde qui managers a envie à solo là qui, tout le monde y mettre Ig Matadi, a eu que ça biso éclaircissement, mais pourquoi ma moyen que ça m'a plus n'a pas page kaka au lieu, bah on peut pas raison et la biso pas ça biso balance. Si ko yango moni, to linto lo ba soko tali bien. Invite à loba yinini, exemple information mususu oye. Ayebité. Donc artiste a eu problème au ezali na makambu ya musique te ezali ke na makambu ya famille na ye siko yango lelo na page ezali ke ye moko Ferregola alobi na batuke nazali libéré place ko pesa mutu nyonso accès à limbola yango wana okoki ko pesa information o eza siko bongo te au moins te ke automene erreur donc bagoloa na bagoloise bagladiateur bon année tous en sengo papa Hervé aza libéré ka nenge zalaka ba gouvele golois ba tout donc tous ça vraiment au sepela net eba que papa akuya donc Jésus revient bientôt yango yokate na banza nzambe mokolo wana bandeko kozala wapi siko ngana lelo to wana base mokolo wana donc bonne année à danger donc sans faire rigoler la musique ya Congo il y a rien. Voilà. Mais maître Iga a communiqué avec Bisso, a communiqué avec Bandeko, Nyos, Bandinga faire rigola, alors qu'il y a déjà clairement que l'artiste a la libérer, oui, bien sûr, mais il a la conditionner. Mais tout le monde, il y a un Bisso, il y a rigola, et si Bisso, que faire rigola, Rosala, bientôt na Kinshasa, na éviter, moi, contradiction. Dans le lobby, hein. Toluka mutabo moite kataba oui. Donc Elingo loba ebele faire rigola akozala, awa na Kinshasa kalate po musique ya Congo ezonga elengi. Ce total il est l'opé non to na mamusu papa Hervé za ito ebi bato na martyr pe ba sepela vraiment te dernier fils à mata dernier fils dernier fils musu abima su tika mambo na obi mikolo na loba na mamuté na ebi ke ya zarabo mo atindi bato vient na bino zolo ba mabe na roloba na ngamba bato te na ebi na roloba sepela parce que dernier fils à mata tout de corps donc au moni concert wana na ebi ke wenge bazo linga za a rejouer mais à rejouer nango eza na Braza na indépendance à Braza na que papa ça sort ta moyen nyonso pour faire rigola zal siko ebetaki to yebi ke ba vie ba bien mais batu bazali na souci pour na nini papa Hervé faire rigola azalaki te siko yemoko azali kati ya bomo siko nani akoloba lisusu bomo ne musique ezongele bali ba ndo bwaka na bambwakila mais oya ko bwaka mbwakela ba defo na bino to yebi mamnyo so to yebi tokoloba mais toloba on est bozobanga tokobanga neti nani to tikela bango dynastie na terrain nani abeti musique nenge dynastie ezobetama na bien depuis 20 ans en Afrique banda surtout en Congo pirement congolais à part to tseba petit na biso ba Gims ne ba bandi musique na poto nani yango azoteka nenge faire rigola teka balobaka ba vie biso ya ba vite za achat otali programme mon côté film était on a été bloqué pe lobby na monaki ba terme ba vente ba oteka bloqué bani bloqué nini yo na katanda ko te projet biso oteka de na libanda yo ba bloqué bana ba bloqué mutu biso yo na katanda ko te crochet siko ngana za libanda na ena kadena na kangi mbu na bloqué muni bima total au moins siko ba jango bima total donc mutu akobima azate na musique o dynastie kangi ma nyonso dynastie ekangi maramu tout donc bino nyonso o botamolaka na elili ya papa Hervé to pesi bino na liberté bo sepela ke faire abimi musique ezongelengi moni mama one kenda eke kitoko tokosamba nini tokosamba pena nani liberté ya papa Hervé ekotibo nani na vie donc lelo le 8 donc le 8 etikali on est jour after la yaka after la kota le 17 le 18 le 17 siko donc boyeba ke libération ya musique ya Congo ezali date au pe na 6h comme le date historique etikala bongo pour les 25 petit kala bongo jour dynastie bima ezala à l'aise ne pe papa Hervé bima eza à l'aise siko nani akoloba ke ngana sali bo ngana zongi bo te totike la Innocent Cop na ya festival to moya otakaka Innocent aura 20 000 bino ba avec ça pe mutu ta beta festival bango katika bango batu ba fingara Innocent aura 20 000 bango ba kozwa 8 000 bani ba bebisele marché oh moi c'est ne rebo ebsenga
moi c'est le rebo ebsenga asinga vieux moi ne bali ba bebse mobile na marché ah ngabi oh et ande bongo na ebike nde baza Jonathan na ebike place azali Deborah Kisoka ndeka maramongo ekendaka donc liberté ya papa Hervé et sali bien poison sa musique na moi valeur concert ezobeta te batu bazoyemba te to mema yango na ndinga ba jeter batu bazoyemba te bazolakisaka ba catch na ba orke il faut me ça là que yo opesa ki na album yango eko pesa yango po batu ba yo ka elengi donc ba gaulois na ba gauloise ba gladiateur nyonso na ebike tozana esengo esengo wana poto la kisali su tozana esengo à partir ya lelo to somba lisu dynastie na nko poto zo disque d'or to pesa papa Hervé papa Hervé donc afandaki na ye azoze la dynastie objectif vous a disque d'or donc nanu mutu azwa yango te ya vrai ya pire bazwa yango ya ba sénégalais ya ba ivoirien ou ba wenze na ba bikeko donc bazwa pire te ke uta na maison mon na France net Amazon na si azwa azate mutu azwa yango azate mutu azwa yango azate na biki ingénieur Mohamed Tiyoyo azotalanga Chilolo donc azotalanga donc eloko ezate mutu azwa yango azate siko papa Hervé azuya nango mutu abongo vraiment na Congo baza mingi te donc et bandaka bazaka papa Taboulé papa Wemba vie Madilou vie King Kester et puis vie Pepe Kale naïe ba chanter rare siko azate za okapi siko turuka papa Hervé wapi pe sikanini mo pasha Kemba na ebi esika za à Paris vient na mo pasha Kemba zo sepele puis maître Dadi Yakuza ya Yuyu Kabuiku Jérémy Wembo na ebi ke batu nanga tout bazo sepela donc papa Hervé aza libéré liberté yango to lukaki donc ekoki nango ezali so eloko samba te to nini big boss Francisco na Cape Town azolanda donc ayebi mamu nazo suyo voilà yampaka je crois to tellement plus car na libération plutôt à Ferregola to moni pe masole beta magi mingiawa Ferregola apparemment ni kaza okangamate netika na promo pa masole beta magi belende tika sia dayana ba boende ko beta biso masole ke sa kufa masole musole beta azarna promo abela kanditi liboma azara ba bomari na pale masole bele beta magi awa to comme on côté démenti pour na masole beta magi ozaki relé na kutu eloko ya okata yango bango pe baluka mutali boma na bango mabete ebembe na papa Hervé akufaki ebembe na biso moko siko ya bino nini na toleli yango na mbeto akiti kwala na toleli yango nini ebembe na biso moko biso mo bagulwa tondimi ebembe na biso donc yango moni na nyonso bazolo baloba baza na moyen baluka ke zaki yango te to comprendre banani o baza ba pire banani o bazalaka ba fou lelo oyo makambo selo ya sali lelo selo scram koyemba nzemo pona papa Hervé normalement il fallait famille wengende sala yango po selo ya za mwana fere selo ya za mwana fere fere za mwana suka ya wenge o bayana baza ba jibi mpena bani donc yaya na ye werason aboti ba selo scram nenge ye abota ba kunjardo donc ça que eloko o famille na ende balela talaka na famille so net mwana suka zui problème oyike batutu ma bafanda mao mwana suka na biso to comprendre kake ba osalaji yango siko musique ezongi elengi donc toyo ke loko te to moni loko te na mambo baloba ya liboma to ndimi mutu liboma na biso moko na mambo akufa ki to ndimi ebembe na biso moko ba musicien na ba leader na bino pe bakufa pe soke ko simba bazwa pe maboma soke ko simba bozo mona ke bozolo baka makambo oyo ezati donc bo sala effort bokoma na niveau oyo Ferregola cher de poule azanango na ebike Noël Okito nzambe ya iPhone awa na Congo donc azola na mamuna azolo ba merci pour na iPhone o de jeux pesi na sepeli na voilà y a pas ka tout tema plus mamotali Ferregola parce que là tout comme on a mis leçon o azali le to benga le fils adoptif to benga na mwana pena Ferregola o le lo interpréter Ferregola yemi pena Ferregola ti adoptif ni azamona ya Ferregola oh mwana nyonso ya Noël aboti azali mwana ya Ferregola po Ferregola azali leki ya suka oyo bawera son batikela libeli siko ebongo mwana o nyonso héritier za mwana fere ayebi mam na zolo bakabia boga o eza mwana fere bongo nini mwana o yaya na yo aboti ebongo yo kanise nini aza mwana fere mwana nanga kuta pesa pe réponse na examen d'état atala ke mwana nanga mobali abiye muta pesa héritier de réponse na examen d'état. Ah, ma papa, je suis avec tonton héritier. Il traîne ici dans la salle. Donne-lui les réponses. Après ça, bon,
Oh jiba ba lokumu ya bana na biso ya wenge. Oh lilobi ba kulutu lilobi ba nganga yango wana na bana ba yena. Ozomona ke ndenge ezali wana eza kutu makambo ya kosamba te. Oh nyonso miel de son o ya sali en tout cas. Alakisi ka ba talent na epoko yemba faire eza facilité. Alakisi ka ba talent na e ke miel aza capable pe aza fort. Courage miel de son. Yana faire gola aza de cœur na yo nenge biso pe bagulwa to kotisi yo na kati ya motema na biso donc to yeba mutu malamu na tango ya pasi ba o nyonso baloba faire azaleki na biso asali boy to moni ata mutu te to moni ata mutu te ko mona ba miel de son o mususu mutu satanda yite azui tant que studio na mbongo na yi ke ayemba yaya na yi ke yaya na ya zata za na place à passe ça va ba jeune to ko encourager bango wana banani otokoki ko encourager lisusu binyo mundibu bazebele koyebisa nga bato mababe ya modèle wana te aza mutu ya libabe oyebi ke po wana eza po basuka ka ba féticheur po wana o yaza wana bakaseka mwabi kaseka mwabi en français alingala ndundu raté kaseka mwabi ozana na baluba te neti bana wana lokola batumwa to robinyo wana donc neti ye kutu na mambo to kosula nguna yiti donc tolobi soki tolobi ka to kenya aéroport plein wana o esama na aéroport wa jour wana général Kasunga ozwa musala depuis abanda ko sala na la police première fois ozwa musala yango wana po bakoluka batanga nzela ndenge nini e ozala ndenge nini po acteur a film ayo obi ke papa linga ya papa zwa genou nzambe alola bwaki la papa genou polani que faire les fois ya nan papa zela nan tala siko na ba degré wana ba artiste baza sala ba ji wana ba artiste à danger ya on mona balinga chaque Congo mingi pour soutenir bango so artiste aza mo eza faire gola za complet na danse pe na chant pe na composition sala nzemo lo wa capito tala bon bazaka chéri akimi on a likamni yo bimano na basité chéri akimote ndeni to bloka biso nde to bloka yo za na kati te crochet na idée ofungola crochet obima siko biso te kadena orobima bloqué kadena yango wana ya ba romoni photo na Ibrahimovic yango mo ba complexe na lina tuna aneni ni offert gola sala na ba star ya Paris Saint-Germain na anniversaire ya Blaise Matuidi international français aneni na Blaise Matuidi na aneni lelo ya ba 10 ans na Blaise Matuidi man anniversaire Blaise Matuidi mais eloba eloko te ba photo neza mambo to tikela mutasala ko pona vienduka to yeba ke bango babeta musique te ba yande pona okanga ba photo la rencontre entre Bastar Bakuta akanga pena vie jeune kabongo atango moni kaza complexé okanga pena vie jeune kabongo tango po vie jeune kabongo abima liboso Ibrahimovic abeta na ba France liboso ba Ibrahimovic au moins te que tout ça ba complexé kanga pena yemoni tango est-ce que so akanga photo na yemoni otango ba complexé to si te débarrasser na bango kala to wolola bango pe IOA au moins so baza bato wolo au moins que baza bato ndaya zaka ya papa ndaya zaka kanga photo na ndaya bitere ya kan là ça bango que ça congolais kanga photo na ndaya poster yango nde boloba ke bozaka so na ba 8 millions de vies eza mamba ba film à Tintin 1 million de 1000 sabords Tintin aliate Milo aliate Capitaine Flemme aliate ti ba kufa eza net ba artiste à danger ba sala tous aura na bango mingi te tous aura ta dynastie et maman que j'avais raison il a eu la devoir ya pas rappelez vous papa va kenda na ngoma be je to fana na vie na l'idée la Costa bi modèle fera yemba wazolia dendo na kwang vina ngako abi Costa vina nga fanatique a faire rigolo ye moi sanga na bitala na yemba na batu fera za na degré mususu donc yango bisone so ba congolais to yebike o atikali na drapeau ya musique ya Congo za faire rigolo dans azalo wa coach ibenge coaché akebo azui coupe donc to soutenir ka faire rigola nayo timba ipupa to soutenir ye nayo kabeya to soutenir po bolinga ibo e papa ya vaza libanda po lelo makambu epesa elengi donc elengi déjà za batutu na Paris bonne année na minute bonne année misale zongi ko
misala na ezongi po misala ekufaki. Misala ekufaki. Lelo batutu mutu soza na lupango na yolo za bezo koma na limité teka erango teki fera yo beti ozimbo. Ya teka. Ya tekaka. Yeza te vivi yeza ne mone ba kikoso ezala. Sozo le kaboza ba locataire na bino rido ekwe. So moneza vie. Yango to benga vie. Pour comment il faut somba achat acheter. Tiens, bah, vie péco, tu as moins quelque chose. T'es viens, tu regardes la soif. Dès que on a fait un exemple la vie, bon, et tu regardes la soif, mais vous y canite. Vous touchez, si ma moté m'a touché, vous touchez. Donc, il y a un papi Molimo, la vie est place à ça, les grands journalistes, papi Molimo, puis Big Le Noir, Africa Vision Network, Nega et Kina. Voilà. Il y a pas qu'à, je crois, objectif pour le bien, on a plus que décrocher aux amis disques d'or pour un artiste. Oui, bien sûr que oui. Mais résurrection peut-être le belasco, voilà, merci. Le plan musical, tout le papier, moi, tout à la moi sincère, parce que n'est tout le monde a qui promotion, banagi n'est banana, n'est ton papa veut ailleurs, côté il y a interpellation, tout le monde qui m'a quitté, qui m'a manqué. Est-ce que résurrection peut au salam d'une manière musicale? Dans le bien, ce qui est comme que na anglais et qui t'a moi manqué, papa veut ti azalate, atika qui vente à disque, ça y est, on a si. Lelo matokoma ulandilaka total sika oyo disque somba mina niveau économique. En tout cas il faut féliciter. Plus bon tellement pega na Amazon ba place musu ba plateforme musu téléchargement ba commentaire. Na lobby biso tozali na boutique Amazon eza boutique ya muneni po ezali reconnu tolingi biloko ya mayu ya te. Spotify ezali ba place sikomoni biso tolingi na biso biloko ba chinois te po eumela raté. Po album mi ezobeta ya ba chinois. Ezo ndio sombi kecha ba chinois bimika bona mbula ezebi balbum mingi bimi ya ba chinois donc ebeti nango bien te mais grimace a omona ka balobi album na ba affiche ke bana anile bisolo anile zo ka ngote na ba disque na ba ko anile o disque na ote anile to landela na mususu bozo banga ba chanson rumba zo ya bo chanson rumba na lobi lelo soki UNESCO na bia tokene mas lelo soki UNESCO a reconnaîtra musique congolaise c'est grâce à Ferregola toza nande kunanga toza tango ba na ikoloba ke faire nengeni na lalika na rumba rumba comme inachevé et comment on est abandonné on ndenda kwa Mobutu akaweli et boti tabazamba marambe belé faire atali on est en richesse na biso abandi ko lo automatique ti a comme ça rumba esiko ekomi lelo UNESCO aya reconnaître yango omoni jango ne ekenda siko donc c'est que papa Hervé a sali musalo eza munene lelo ne UNESCO reconnaître rumba na biso tout le monde omoni ngana betaka nini ngana salaka nini mais bobunga kango bokomaka mamu yana normali maman bon ça au téléphone te batikane legi baye bate likabola ozo sa baninga je na ba papa mikolo bakome ba Janspili o senti ma papa aima rumba makomi Janspili siko Ferregola aya kozongisa rumba mais peut-être pas Kofi akoma Janspili mambo abosa na rumba siko Ferra sali effort kaka rumba la lelo tala résultat rumba bango tu rumba ezongi o nyonso za na besoin abeta rumba na yebi ke basobo babasande na besoin basala rumba trap na yebi ke basana besoin ya rumba trap Junior Wane Jogo na Junior Wane basana besoin bo beta na bino rumba trap papa ya va sali recherche wana pour na bino nyonso pe pour na biso nyonso pour na nkita ya musique ya Congo kitoko. Voilà, il y a pas qu'à je crois na segi makasi parce que le papa ba yagi ba papa comment na DJ papa comment yé DJ Manix ranger na bon yango ozo ki peut te bon simba partout boy fala bo simbi te tolobi marambo eza exemple net vie quoi ta ba simba viens za monima bizael nende za mabeme maramba kitoko na musique bizael nende za mabeme maramba kitoko na musique Yé maza exemple ya Rolanda donc azana barranger mon mamba musuko simba teta fois mususo simbi pour na maramba musique azana voix ya mabe mais akomaka bien asomba rapide ya discuter nzembo te yango moni banzembo ne beta. Voilà, Yampaka dynastie volume 1 je crois na habité bien que baotiko longola faire awa na divorce de kid awa ya bana miki wana balongola qui et salami pe ke balongoli l'équipe même pas une semaine artiste aza déjà libanda est-ce que bakoki ko revoir un peu décision te
tokoki ko condamner bango te batalaki ke muto bazaki na besoin vraiment zala azati soki basalaki ba remplacer ba yebaki nanu te ke quand papa Hervé akozala libéré to condamner bango te bazali vraiment na besoin ne azala na géri wana donc soki bako revoir eza bango po ba yebiki na minute ke artiste aza libéré donc et ozala kara bango po ba yebaki tina nini baponaki ye azala wana ya za kondima peza ki pana ah te bon na likambo wana kozanga kondima to condamner te zaki makambo ya mundele yango eza te commandant Paulin akangi na kamina te o commandant Paulin simana 2 millions atika te wana ezali mama mundele kaka azali na tango azwa décision na ye azaki na débat ye na ba avocat na biso donc yango loko esami bien na yebi ke mokili mobimba eza déjà ya sauter pe ya kosepila eloko raté zate Rodrigue Kipanza donc tout eza ya kosepila ma papa Hervé na volume de mbala te ah non bien volume 1 na ebetité volume 1 na ebetité zana parce que rattraper comme makambo banzembo eza wana ba signe de guerre nanu ba clip nango ebimati nga sona nganga tu fais maman que j'avais raison il a eu planète ya oso eza seka na moi 20 000 na so miliboke ya 10 000 kwanga into ya 500 ya pembe na kingabo asiko na 5 tirbe planète donc planète ya liwa voilà s'il faut lancer un message na bagolois bagladiateurs nyos balo na biso pour la libération père donc to pesa na félicitations na baenio so ya biso bagolois merci na ba effort nyonso o bo saline zaike leader na biso azali na musika bozo landa bi mission tout le temps na remercier pe bande ko na ngai lisu na bureau auto salaki musala ezaika toujours ne soda mbodi ya lobaka tuzo balayer ba gouverner golois babundi vraiment babundi banasi basele babundi et puis ce total les bogards de la presse Tarik Ngangu Basco de Gama père de la révolution Fiston frappe et puis Eboula les grands Mouyaka babundi poto zalaka yango moni bataka lisu munokote na koyemba papa Hervé leki bango na kolobela makambo ya musique biso to leki bango ponga leki tous les lesbiennes na kisinjo a lesbiennes netinga oh kasi kisinjo a lesbiennes netinga j'ai moi respect pour na moi si moi ça en est là à Copal ah lesbiennes netinga c'est mon ami lesbiennes tant tous en a ba réunion to kutana na oh na pesi ba lesbiennes tumbote et puis na pesi pe ba tokoto tumbote maniqué na pesi mbote non respect pour na basi quand même parce que bana bazo bebisa motilika basi bazo mela bombe bazo mina biloko à Copal tout ça et puis na pesi na quartier oyo eza na ba PD ko leka na monde quartier latin na pesi pe bango mbote quartier latin za na yolo ba PD ba satale bele quartier latin na yo mabe na loba su ba quartier à côté na bisoté quartier latin na lobi na nko na quelques salutations parce que nga kuna na wena bakoma kuna po des salutations na omona batute na pesi kaka numéro na nga plus 243 89 80 72 700 bande ko na pesi bino ngo po bo critiquer ngai ti et puis bo sala ne ba injure na za besoin ba injure papa na biso na kisangani abenga bina zo kaka na zo mona na commentaire batu bazo kumisa ka mama na bino nga bazo tikanga pone balobaka ya mama na yo donc si on a ça na besoin bo yebisanga tout ya tata na po papa na biso pe ACP papa pe za na besoin bo finga ya yi kaka ya mama trop mabe papa ACP lité donc bo finga na papa voilà yo donc o CPT ne ke ba ko taper papa na cop yo lika mama protéger na papa na maman te ngani ba protéger te boye ba bato nyonso ba na ba soutien lokuta pour na papa Hervé na bengi oya na za ba soutien on ndako na oya na ba soutien pesa ba bino bo misa ba soutien ba tora papa Hervé biminde ba ko misa makambo oh te azaki na kasho na muta soutenir biso ki ngani yene muta oh e bon nani na bia total nana soutenir papa Hervé muta zate faire nani kofiolo ni gouvernement ni nini muta soutenir papa Hervé zate Kofiolombe était le premier artiste. Et bah soutenir ami bina bato ba violaka. Mutu eza problème familial, ba soutenir yenani. Aza parent il faut éduquer banana. Mais et pas munele ko éduquer moi na bongo eza ndenge mususu. Ba soutenir mutu a violer, y a pas kofi, il fallait ba soutenir pour ba ba violaka.
donc yango nde yango nayebi ke batutu Charlie Kabe ya des États-Unis et puis mon pasteur héritier bongo na pesi sous PDG Mani Mambo te pesa makambo car toujours mikolo na la en États-Unis bato États-Unis bakaba fort ba ne mona bato atiriki non ne mona mia na boutique à TD donc pour sombela na boutique à TD na tiriki c'est mia ba ne mo so na Claudia iPhone agora suka na swali donc nazaka wana lala na pas vraiment. Voilà, c'était là, Yampaka, mon quoi, la voie autorisée de faire égaux, mon quoi surtout, il y a Bagolo, puis Bandeko, parce qu'il y a la valeur sûre, et tout peut la valeur musicale, il y a faire égaux là. Au capi de la musique congolaise, je crois, le lot photo beta masolo plus l'artiste a été interpellé et le lot beta masolo masolo à libération et l'artiste a été relâché, bien que conditionné, mais quand même l'artiste a retrouvé liberté nae et là déjà azana kati ya libota nae azo solana bandeko azo solana ba yor ligola azo solana bandeko nae belé o atika ki bana tamula yo bandeko mona na ya mo musika. Déjà merci à tous ceux là qui nous ont suivis du début à la fin, merci à vous et déjà Fernand Lobaka, merci à Boss Jean Simoni, il est patron, mon patron, et merci à Madame Karine Kololomboni et sans oublier mon vieux Trésor Batanga na Katia Texas, le vieux Ngimbi toujours na Katia Texas et na Bossa Inte Romeo Mochani Maso Tozarana de temps à autre, notre réalisateur et puis Dodin Ngandou Warandeko Bandeko Toarana Bango et na Bossa Nite Naomi Yaba. Je crois Litso Bobundaki yango et combat yango bozui résultat yango yo vraiment félicitations à vous et Léon a pesé pena Klende na yo Naomi Yaba Klende à Eden Ngali bandeko babundaki pena papa Hervé on est bandeko na biso ba na presse mais quand même babundaki ba valeur si papa Hervé biso dozaka toujours pour la neutralité to aka neutre pour na kosala musala bien. Merci à mon vieux da Chumba Nzete été la papa na Melina, merci à ma sœur chérie Opea Ombi babini yanga pena ya motema ndeko tala nzambe na sala mamu okuta na bandeko moko bo batingaka o makasi lokola Opea Ombi ndeko nanga na mwanda Kinshasa ba navette femme d'affaires entrepreneur ya ndenge ya mukiete. Merci à vous et merci à Jojo Ngonda Imen, de quoi, et monsieur Sili, et nous avons avec un nouveau numéro, et d'ici là, portez-vous bien, bye bye.